tata ba maman mbote bipa bisa bozali kolanda biso lelo ezali bongo mokolo mwa le 16 août 2018 awa na nkamba ya luselemi ya sika epai wapi tozali bongo kokundola 18e anniversaire ya bongola ya nzoto ya tata Dialunga na Kiangani azali bongo mwana mibale ya tata Simoki Mbangu pe mama Mwili na yango biso awa na nkamba ya luselemi ya sika le département ya presse information kumbangiste tolengeli manaka penza na mikoki mpona kolakisa biso lolengi kani molulu mwango moye mopesameli na bandeko na biso bankei bandoi pe bajejeki gaki pe mwanganisa bango nde penza bapesameli molulu yango mpona koya kosepelisa banzambe na biso mokolo malelo batikaka biso oyo ezalaka pasi lelo ekomi bongo esengo na yango nakotika bino mpenza na maboko ya papa Eder Sakwameso oyo azwa misima ya kamera mpona kolakisa biso bolai bwa molulu ya mokolo ya lelo ndenge elobeli wa bino ndembo mama Jose Kolela tolanda
abimi akomeli biso awa tokende gauche droite te mbala moko tokoyambana motata na biso nzambe na biso na komba tata mama mosantu tokoka kopesa nzambe na biso mbote tata na biso mokoma ya tata ya mwana ya tata wa mosantu lelo le 16 août biso manso tomati lisusu awa papa tozeli bana jeudi bien travail et le lendemain biso baye te na baraison oyo soki tomandi kotala zingi biso likakata ndenge nini babitumba tozali na yango kasi lokola yo likabo oyo yo bomosalaki bana na yo yoyoki tokoto yango pasi eza na ndoto mibale obudi bitumba ya kopandisa lingoma ya kobimisa likambo na yo kende liboso na ndenge oyeba kosalelaka sikawa omoni mpe kaka surface parce que papa oye bandeko nakobeta mwa lisolo esimbi te azongi parce que amonaka wana ayebi ndenge tomonaka soki ngalema bazala kokata kolakisa yango te parce que papa soki tata asali bilamba tata tozomonana lokola mpasi toza lesengo yango te ndenge soki asenga na nzela po olobaki biso kopesaka ye nzela te croissance spirituelle ezali nzoto tokoma na se molimo toza deja ya kozwa tozwi yango mpe toremercie donc toza ya kokoka likambo ekosalama mpe ekosalama te ekosalema kaka fete oyo bakonzi bazangi te gouverneur aza na nzela bamosusu bakoti ti tokokoma na pokwa toyebi te ndenge ekozala tobongisa programme bien soni ezala te toyokani ngeta papa mama likambo kaka yango wana tolakisa na mokili tobongisa programme fete mpe eleka bien makanisi ezongi ntango papa basemaine oyo na lendi akotaki na mozole na ye papa mbenza akotaki na mozole na ye papa solo bakotaki na mozole na ye papa arma akoti na mozole na ye de date alobaki na papa arma nakozala na posa na yo jeudi yalobi papa nazokende likambo te me tokutana jeudi akei mardi biso nyonso tozala yango na mardi wana papa moko ya mboka ye awa obenga papa mbanza noko ngwankasi
toujours kasamuke ngwankazi ozali kolo Yesu ya lobina ye kamote yaka tosolola jeudi. Donc net mokolo lobi mercredi tozaki na biso bien moi mobimba problème ezalaki te elandani mpe lundi mardi mercredi jeudi tombé pe le 16 jeudi eza bongo ezali bongo papa makanisi ezongi lelo tokumisa nzambe tosanzola ye ndenge ekoki po elandani ndenge ezalaki na ntango wana. Alors tosengi nzela po biso toza kolala na ngombe nsuka ezala papa Mbenza ezala ngai moko na papa Sol biso toke kolala ezalaki na baminui yalobi likambo te okende soki boyoki mbela bozonga lisusu awa. Donc ayebaki likambo esolo tokende bandako ba 3h wana papa azobenga bino tomati lisusu nde alobi na biso ntango na ngai ekoki nazokende na ngai esiko osupporte pasi makasi mais biso tokangi nga motema nzoto échange mbala moko sikoyo papa tokende na hôpital te na okufela na hôpital te na okufela mpe na ndako te omituna yo moko ekozala ndenge nini hôpital te na ndako te. Alors ayebisi papa Nzinga tala na tension na ngai moto aza koloba tension eza na 00 est-ce que ezalaka 00 moto aza te azali lisusu te. Bon mokonzi akomi na nzela après totuni bongo hôpital te bongo ndako te okende Kinshasa d'accord nde likambo esalamaki na Kiemba ntango bakomi na Kinshasa babengi ngai makambo echange elakisi ke lelo nde lelo esalamaki po ezalaki mpe ndenge tolandeli yango likambo yango lobi ezalaki le 15 lelo le 16 jeudi mpe tombé juste donc ainsi de suite elakisi ke eza mokolo na biso tosepeli na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. nakanisi biso nyonso tomiyokeli na biso ya moko tokosala kaka kozongisa matondi kotonda maloba ya nzambe na biso tika totonda mateyi masantu papa na biso apesi biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana mpe ya tata molimo santo. Bongo na bato soki bongo eza te bato moye basala eza te bato bazali pardon bongo eza te bato baza te bakosala te eza bongo donc eza boye lelo tozwi na bongo na bato sala ekosala bongo ekosalama te voilà nayebi oyo bakimaka bana bakimaka bakengi te bana tere bana bakimaka tokona bakateli biso kosala kaka gakine bakimaka bona biso bakimaka
tosisi na mama tata mwana pe tata mwana amen ukocha kumi pembeni tukeno kotaka na malende butu ate umeli tongo ekotana wana ezalaki loba ya motuya eye tata Dialunga na Kiangani Salomon oyo ezalaki mwana ya mibale ya tata Simuki Mbangu pe mama Mwilu Kia Wanga Nzitani. Lelo ezali bongo 16 août 2018 eye tozali bongo kokundola 17e anniversaire ya bokaboli nzoto pe molimo utatikaki biso na yango na bomoi na ye asali bongo misala ya ndenge na ndenge ndakisa botongi Petit Musée ndako eye ye moko azalaki kolala résidence officielle eye tozali komona na nkamba ya luselemi ya sika oyo kosalaka ete mpona tata mokonzi abula koyambaka bapaya ya ndenge na ndenge na yango molulu mongo mopesameli bandeko na biso bayeba ye bongo mpona kosepela kokundola mokolo mwango bajujiki gaki bandoi chorale inter isk pe mwanganisa bankengi bango nde baye mpona kosepela mokolo mwango oyo etali bongo 17e anniversaire tata Dialunga na Kiangani Salomon nkolo Yesu na bozongi na ye ya mibale tika ete okumisama. Lelo jeudi 16 août 2018 awa na nkamba ya luselemi ya sika mboka moyengenisi pe mboka moyambi mboka moy motu bonko yamba tata mokonzi monene wa etuka Congo Central oyo ayebani bongo na kombo ya tata Atu Matubwana Kuluki ya utibongo komela biso na mokolo mwa lelo awa na nkamba ya luselemi ya sika bipaikani ayambami penza na tata évangéliste ya ville sainte tata révérend Timbapaka Raymond na bopesi bongo fololo mpona kolakisa ete tata mokonzi akomeli biso penza awa na mboka nkamba ya Yerusalemi ya sika. gouverneur de province du Congo central, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite officielle en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement, le sous-commissaire principal, Ilunga Fek. Kambi minene ya cabinet ya tata mokonzi ya bule ezali bongo kokambama na révérend Landu Ndombasi. Excellence. Na bosilisi koyambama nde bakendaki bokokutana na tata mokonzi ya bule elongo na batata conseil direct mpona kosolola makambo eye basilongo ozala na yango eyitali mpenza bangome.
Nge ukulundiri mukubudia vima tumwene ndemo wakia imungolo zange tatanzana watulundiri yakapapa mumvula ya mvimba mukuza lwaka bafulu kiki papa mungu kiki ya unu leseze kuti papa bakaka bamweni kyoko kabalwekeko kansi kwa betu tulweki papa tujilivutula fundele matondo nzambieto nkitu futivova yenkitu futivanga ngeye unzambi beto tubana bako lumu kya kipapa kya kala kya mpasi kya dilu ye mansanga sedie to twasala yanji babole be yani tusidi yanji wele papa kya kala kya mpasi yenzungwe kwamo kasi hunu kikipapa se kya luyindulu kya kie tala tata te amele kuna ntwala yani mpasi muntu seketanga mana kitanga umvwata bakala yanji wavuvila muna nani watela mena muna malu manji mammo mana ketanga mana kevuva makala muna shaku sekutumulwa beto bara bakutuizi ni papa kukuza kusevisa engebe utusevisa papa hadi tutongo kala mamuyense metuza bakansa ata mwanda velela amen. Sulu